Bena Kasai Wayaya Chulo Bucha Kasai Nchochechi. Donc, évêque ou libre. Amen. Mais fan belo impof. Mune mushindo évêque kuma toka ye kawe na buto. Mune ni makele la mune ve. Bena Kasai bon sudwai. Nuloku mwambula no yenenda. Mune ni kama na mushindo to. Munene pinjewu to kupete chilobu chimbi kunyuma kwa chisekeji chilombo kunyuma kwa abu kunyuma kubaku
munene bafu bakebeni evega fwa nzambi wa kumu jula kubafu munene lekela ibonsu kujila mwaji vita tokumana kuichumuna Amen. mubulo kumutuvumbalwa tujibeze mbupoli ni silasi bige patutupa tuka chimbu chichifu tuka tutumbisha inzambi bwa evega wetu bwa mushindu wakuba tule nchilo buchetu pinje bena kasai tuvu ni chilo buchimwa pinje chilo buchibiji ncho jeji chisa tumema nyimpa tukoma twajalwa jitunga jiyi mwamba bakashi mwamba balume ki mwamba ni bana ba kujibele zambi mujulu kamumana kwamba Biso tout, c'est Islatan Boloké, identité l'animateur de King. Biso tout, tous s'abonner à ma référence TV. Ma référence TV là où il y a tout dedans en fait. L'émission il y a bien, il y a musique, l'émission il y a bien. Nous surtout les arabes malam, c'est Boloké Loketo, l'animateur de King. Biso tout, tous s'abonner, Nzambe Zamalamu. Ma référence TV, Islatan Boloké, identité. Hey, abonnez-vous massivement. Ma référence TV. Ça dit qu'on a net retard makamouya solo. Je confirme Babi Tango fort de Falibou Palom Mayamboma. Hey, fête Yamboma. Allez fête Togolia Togomela. Fête Yamboma. Allez fête. Ah, Falidi Kapa. Lela fête. Bisogno surtout total la chaîne moko. Tous s'abonner, bisogno surtout. Ma référence TV quoi. Alfred Boyimba, Lula Fetier. Chia de Canton, Natalaga Fetier. Franka Paya, Lula Fetier, Renata. Très chers internautes, c'est avec beaucoup de plaisir on se trouve encore une fois dans ma solo, dans Bisoto Yamakaba, différents politiciens pour bazo koyana ba différentes interventions par rapport à l'actualité politique et de ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Il y a Yambolelo Toyambi, moi Namboka, Yemwa se présenter à Zanani, à Salakanini, dans la République démocratique du Congo. Mbote Ndeko. Mbote papa journaliste. Kombo. Kombo Nangai Yvon Yanga. Yanga Ozanani, présence na yona ba téléspectateurs na biso partout dans tous les coins du monde pour Baïba. Merci beaucoup ndeko journaliste nas acteurs politiques, nas coordonnateur national, il y a coordination nationale des baptistes, CNB en sigle, structure spécialisée, il y a regroupement politique cher, il y a professeur Modeste Batil Kubo AFDCA. Boyoki Aza Pemeni, un grand homme, un grand politicien congolais, ceux qui ont botami lelo, Modeste Bahati, Baza Muto ya banda politique, la banda la société civile, Azalaga représentant il y a la société civile Nyon sur la République démocratique du Congo, la conférence nationale souveraine, invité sur la lobby Mabi. Non mais les journalistes, ils ont exposé des motifs moko magistral parce que aux journalistes à l'eloté, vous êtes mieux placés d'ailleurs et à cause de la présentation moko impressionnante pour la compte il y a professeur Modeste Batil Kobo parce que nous des journalistes boutique à archive vous avez un archive même il y a 1800 donc vous avez mieux placé à représenter professeur exactement ningo lobby azala qui représentant il y a la société civile nyonso ya mboka na biso République démocratique du Congo na conférence nationale
souveraine. Ceci étant, et ça qui est azala propulsé parce que azala qui souvent pembeni ya peuple. Lelo oyope tango créé qui parti na 2011 ti lelo neto solana yo le 20 août 2020 azala kaka pembeni ya peuple et puis aza grand leader oyo aza na parti politique na ye AFDC et puis regroupement oyo aza na mandat ya ba président membre ya parti politique AFDCA oyo ezali première force ya République démocratique du Congo. Voilà. Mais na 18 ans bozalaki pembeni ya bato ba nyokoli bato peuple azokoloba pourquoi ba idée oyo Modeste Bahati ezalaki nango ya malamu pourquoi kendo salier na bato wana o ba nyongi bato pendant 18 ans. Bon, ndeko journaliste motuna na yo eza vraiment eza question moko pertinente parce que vous savez un bon politicien qui m'a diable été. Même Nelson Mandela le bayango un bon politicien qui m'a diable été approchera diable pour ayer ba makanisa diable ayer ba stratégie à diable et après ça au moins makanisa na pour l'intérêt à peuple peut-être diable a changer. Alors professeur Bahati Lukwebo a contribué na mabe ya bato bajira kimboka te parce que il faut qu'on y ait d'abord. Mais 18 ans c'est na bango. Mbisi banaka kopola na mutu. Mbisi banapola na lopele soit na mpanzi te na mutu. Soki mutu oyo azo gérer mboka za na sommet ya l'état. Azo répondre te na aspiration ya peuple. Je pense que batu nyoso bazo landa ye quel que soit makanisi ya malamu bazana yango ekozala kaka inutile parce que makanisi ya mabe ezo dominer. Qu'est-ce que je vais dire? N'appelle ça exemple moko un peu typique pour le moment. Chef de l'État comme on a Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Apprenez qui état de droit. Mais est-ce que bino ba journaliste bozo mona yango bozo mona ngote? Oui bozo mona yango. Mais ce qui est moko chef de l'État abandi ko négliger ba promesse na état de droit. C'est que batu nyonso o bazana senae ezala l'Assemblée nationale, ezala Sénat, ezala ba cours de tribunaux, ezala gouvernement, ezala ba institutions provinciaux nyonso bakula na mulongo na yewana ya ko négliger promesse na ya état de droit et puis mboka ekozonga lisusu na anarchie. Donc je vais dire que chef de l'État apprenant qui état de droit les lots tous en phase il y a réalisation il y a exécution parce que yemoko aza modèle na yango. Je veux dire que na époque wana oyo lingi o condamné biso tozalaki na gestion ya mboka te. Même Modeste Bahati azaki ministre. Le fait ya kozala ministre eza synonyme te que non ndeko journaliste tout ça la clair. Le fait ya kozala ministre eza synonyme te que mutu aza na décision finale. Peut-être ba imboka ba yebaka yango penza te. Journaliste il faut comprendre yango que soki mutu aza ministre makanisi ya malamu azalaka na opo na mboka akendeke ko présenter yango na conseil de ministre. Soki conseil des ministres va adopter yango et que chef de l'état peut andimi yango et ça la ka été et la procédure normale et au finish ezala na phase ya exécution pour na intérêt ya peuple. Mais soki opesi makanisi na malamu na conseil des ministres et que bandimi yango te parce que majorité de primaka majorité ndimi yango te mais eza makanisi ya malamu. Mais si ko lingaki to sala nini professeur Bahati azalaki na vision na ye vision na lingaki a transformer yango na intérêt ya population. Mais comme mongongo na ye eyokana kité na kati ya conseil de ministre plusieurs fois on ndeko Kabila azalaki mais siko bolingaki asala nini ndeko mais atiki quand même archive moko ya bien par exemple ninga place à travail qui na ministère à travail place azalaki directeur général ya Sonas place azalaki na économie et puis na plan. Bafunda bino ba congolais bafunda bino ndeko Yvon cordon zela ba congolais bafunda ka bino ki bino na ministère du travail botondi saka bato ya FDC wana ndi trace malamu te ndeko eza lokuta eza lokuta so to tonza bata FDC il faut bato pe ba yebisa bino parce que ministère du travail eza biso te bato créé yango tokutaki yango ezalaki déjà créé donc tokutaki bato bazalaki déjà ko travail wana. Il faut moutmoa yebisa que professeur Bahati alongola ka batu atie batu na ye eza lokuta atikala olongota mutu moko te. Alors tokotoni sa batu na miracle nini parce que
Institution en mboka soki oye comme gestionnaire okokuta déjà ba structure eza assise yo ndo kozana bateau ya commandement po otia bato na yo il faut longola bateau kutaki. Je ne pense pas que yo lelo ndeko journaliste okolobake professeur Bahati Lukwebo eza na groupe moko bato soit individu moko alobaki professeur alongole na mission à travers bato na eza l'hôpital. Donc je pense qu'information za nango eza fausse information ndeko journaliste. Très chers téléspectateurs, Nandé Cordon a expliqué tout qui est une question d'actualité où ils ont vraiment très important par rapport à la politique et au Tambola. Les lots, si c'est l'ingé banda, il y a réforme, il y a CENI, Binon FDC, le Canissini Borosa, pour Boza, grand parti de la République démocratique du Congo. Est-ce que tout qui est une réforme, tout ce qui est dans CENI, n'engé tout cela qui kala. Aux ont représenté coordination à mon point de vue par rapport à un dingue battu sur formuler CENI. Merci de journaliste avant de répondre à la question par rapport à l'enjeu politique. Il y a les enjeux politiques du moment et réforme et la commission électorale nationale indépendante. Na informé les sous-baimboka été professeur Bat parmi Barchivatika, Babande Kubenga na conseil des ministres syndicat du peuple. A plaida qui baka ya peuple congolais surtout ba fonctionnaire donc ba fonctionnaire ata mo mukio ba bakila bango wana c'était grâce au professeur Bahati Lukwebo tango tuzana ndeko Kabila. Deuxièmement ba membre nyonso ya cabinet ba kuti ba salaire ya moi muke malamu parce que nakolo ba malamu te parce que bo yebi yo moko ki na vie ya mutu aroza la parfaite ba salaire ya moi muke malamu ba kuti on ba cabinet c'est grâce au professeur Modeste Bahati Lukwebo yemutu abandai ko plaider à tout moment. Donc mon parenthèse muke na kangi yango. Très bien. Siko pona makambo ya réforme ya CENI. Ndekomoni soki classe politique congolaise bandimi bavanda na lingomba pona ko bongisa question wana oyo eza ko troubler actualité oyo bandeko na biso lelo bakufi. Oyo incident munene salemaki na siège ya ba institution nationale palais du peuple où ils sont censés à kotia kimia et komaki siège ya organisation à désordre. Qu'est-ce que je veux dire? Simé eza dirigé na Monseigneur Cardinal Fridolin Ambongo, son éminence Fridolin Ambongo yende azali président Simé, vice-président Simé. Non, Simé ezali commission oyo eza chargé ya kopona président ya CENI ya kokende na rapport na ko déposer dans l'Assemblée nationale. La confession religieuse. Non, mais confession religieuse mais nyo sauté parce que mais ça va oui, les agneaux sauté parce que tant la confession religieuse agneaux sauté mais ba représenter la confession religieuse. Donc voilà un peu. Alors ndé basala qui était Monseigneur Cardinal, son éminence Cardinal Fridolin Ambongo, azala président, vice-présidence et Simbama na église protestante, et puis ba église mususu ba jouer rôle na bango na katia structure wana. Ba côté première réunion. Alors, parmi les points qui inscrits à l'ordre du jour, ils ont qui prévu bapona mokambi ya commission électorale nationale indépendante où il a remplacé Corneille Nanga. Mais il se fait que comme son éminence Fridolin Ambongo azalaka sage a meki ko zoje ba tendance parce que il faut ba imboka ba comprendre le mot. Ba meki a meki ko zoje ba tendance. Tanga zoje ba tendance ayoki ba rapport que non muto yaki na ye azala na parti politique ye moko ko mazalaka sage alongo lié ba komi na niveau moko boye atuni ba collègue na ye ya simi alobi na bango est-ce que ba candidature oyo boye na yango ekoki pe kozala accepter bango moko baboyi tellement discours et les cas qui est belé na synthétisé yango batikali na 3 candidats. Sur les 3 candidats mbutu mbute bandi kokota
na tendance, quand je parle des tendances, ils allaient sondage, hein? Sondage et puis résultat à sondage, bah bien en tendance. Na tendance wana et mon ana qui était si représentants il y a ba confession religieuse bandimaki ba pesa 6 voix na bango pona rosa malonda. Je parle de la tendance. Mais au même moment des candidats mususu batikalaki. Bon, moi makelele kotaki son éminence Fridolin Ambongo alobaki non. Comme journée à l'élo et sili to suspendre séance. Séance c'est ça qui l'a VT. To suspendre séance, to reprendre en prochainement. Le temps que tu ne réfléchir pour te voir comme un accord par rapport au choix, il y a candidat pour remplacer Corneille Nanga. Non, non, je parle de la suspension. Bah, suspendre séance, bangonyo so babimi. C'est la prochaine séance, elle a convoqué le président Oyazali, son éminence Fridolin Ambongo. Si bêtement, bandeko 6 au bazwaki kanyaka, c'est-à-dire bazala qui corrompu dans FCC, baké na butu, baké pas corné nanga ba c'est que non, tendance ça les maki biso to poni na biso rosa malona. Nanga lobi na bango bokende et pas ya mabunda. Tellement que présidente Janine Mabunda aza expert na ko violer mibeko ya mboka, so nazo baza expert na ko violer mibeko ya mboka parce que naza na ba preuve. Bakomi na butu basololi ndeko Janine Mabunda akati signal. Aboko convoquer plénière. Aboko benga ba député opposition. Basale loko moko ya katimini ya secret. O to benga ngona nkuku. Valider ba PV. Na éviter na procédure nini ndeko Rosa Malonda azalaki entériné na kati ya Assemblée nationale parce que il faut ba imboka ba comprendre. Après élection na simé, c'est-à-dire ba représentant ba confession religieuse, so ba sisi élection. Ezalaka statué na PV. PV wana ezalaka signé na président Oyazali, son éminence Fridolin Ambongo, na vice-président na l'église protestante. Bazwaka PV wana elongo na ba représentant mususu ba kei et paya président ou présidente de l'Assemblée nationale va présenter un rapport, il y a PV dimanche signé na autorité établie, c'est-à-dire président Yassime ou Yazali, son éminence Fridolin Ambongo. Après président ou présidente de l'Assemblée nationale, à cause de PV wana na rapport na bango a convoqué plénière officiellement avec les points qui seront inscrits à l'ordre du jour bien connus. Ndena yango et que les Canadiens peuple nyonso komona ndenge nini bazali ko valider puis qu'on termine remplaçant il y a ancien président ya Seni. Procédure yango wana procédure ezalaki respecté té. Procédure ezalaki violé. Je vais dire ceci. Ndenge bakendeki kotala ndeko Janine Mabunda et banaki té. Plénière ba convoquaki point inscrit à l'ordre du jour et banaki té nyonso seulement ki na katimini. On termine Rosa Malonda et viola qui va procéder nyonso. Il y a eu de marche. Bakende qui même pas na PV pour na ko présenter ndeko Janine Mabunda qui tala PV yangoyo. O eza ko reconnaître président vice-président ba signé et l'ongona ba confession mususu. Bandimi Rosa Malonda PV yangoyo et puis convoquer plénière pour na baimbo kabaiba. Makambwane salema kité. Nyonso salema ki na ndenge o babenga ngona lingala ya pété kimuyibi. Ndenge makambo salema ki na kimuyibi. Nde omona ki ba soulèvement et salemaki ba marche salemaki bandeko bakufi bandeko bakufi non FCC batambola qui semblait ça ba jeune bango ndeko. Moi je parle temps ko ça la commenter na marche FCC. Oui, je peux parler à la Mouka IDPS bien sûr to zala kiwana pona ko soutenir makanisi ya malamu pour intérêt ya peuple. Voilà pourquoi ndeko des classes politiques congolaises état le lobby non. Na ndenge tozo kende na mboka solution comme on a été. To vanda to solola. De tina omoni assuse. Oye raté le lot forum. Oye raté le lot et ça là qui prévu et ça le m'a raté le lot. Pourquoi il raté le lot il faut ba imboka ba yango. Et raté parce que et ça là qui prévu. Ba imboka nyoso ba vanda ba solola. Ba organisateur ba yeba.
Congo soki eza na problème ezalaka ndenge nini. Mais tokamwe makasi bazwi 4 personnes à lamuka kuchapo bazo mérité bazwi 2 personnes ya cash IDPS moko INC moko kuchapo bazo mérité bino bozangi bazwi na bato bauti ko détruire mboka ndeko na sisa ndeko nemi mwilanya représentant FCC bazwi na ye bino bozangi na alors biso AFDCA to comprendre te qu'est-ce qui se passe parce que soki bozo beta masolo ya élection ndeko journaliste il faut ba mboka ba comprendre soki tozo beta masolo ya élection parti au regroupement o ezali mieux placé ya kobeta masolo ya élection ya RDC Momba ezali AFDCA ya professeur Bahati Lukwebo eli koloba te s'il vous plaît nasi lisa eli koloba te nazo négliger ba composante wana mususu mais soki tolingi tobeta masolo ya vraie élection avec une transparence AFDCA professeur Bahati Lukwebo ekoti kozanga te nasi lisa na question na yo ndeko AFDCA ekozanga te pourquoi parce que tu alignaki ba candidat 100% na niveau provincial 100% na niveau national aucun regroupement aucun parti politique ezalaki capable ya kozala yango. Ça veut dire nous sommes mieux placés pour parler des élections dans l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo. J'allais dire le regroupement chef du professeur Bahati Lukwebo tokamwe ba écarté bino tozate bon ndenge pe tozate biso moko pe tolobi okozala pe composante wana oyo eza na kati ya forum wana ezali malamu te mais eza malamu te yo tukoloba ke moni ba représentant ndeko Yvon yo tukoloba ndeko Yvon zela ndeko ba représentant Senko bache bango na kata liste te société civile bazate moto lokwa baba kyungu akumanza azate moto lokwa ndeko Frank Diongo azate bactère politique nous sommes minene bazate pourquoi là on ne parle pas du Congo mais là on est réforme à seni ba politicien boke sani na kati s'il vous plaît ndeko article 211 ya constitution eza kopesa pouvoir na commission électorale nationale indépendante oyo ebengami na kombo ya seni ba organiser l'élection pona kokoma député national il faut kozala candidat na kati ya parti politique regroupement ou bien ozala indépendant donc il faut ozala politicien. Alors ndenge bazobeta masolo ya élection on voit beaucoup plus les politiciens réponse na yo yango wana mais biso tokamwe regroupement oyo ezali mieux placé ya kolobela makambo élection oyo yebi réalité ya RDC mobimba parce que eza na kwe moko te ya RDC ko échapper biso AFDCA ya professeur Bahati mais tozate tolobi bon ne tozate c'est que eza négligence eza kozanga koyeba ya ba organisateur alors biso pe to boycotter yango donc conséquence yango wana omoni ba acteur politique ebele bayete parce que il faut te ndeko non acteur politique musu nasi ndeko kotianga maloba te oyo yoza na yango ba question eza ya yo ba réponse eza yanga nalobi boye biso AFDCA regroupement cher ya professeur Bahati Lukwebo oyo toyebi réalité ya RDC mobimba à 100% parce que toi alignaki 100% ba candidat député provincial 100% ba candidat député national toza mieux placé à kobeta lisolo ya élection mais batie biso mopanzi alors que toza pe lisusu première force à République démocratique du Congo parce que je veux dire loi électorale ils ont reconnaître parti au regroupement mosaïque té donc ce côté na CENI première force à RDC comme nango AFDCA mais on parle des élections AFDC ezate nde tolobi bon ceux qui boyete biso pe to boycotter yango non seulement to boycotter yango mais aussi ba composante mususu bazate to moni absence ya ba tête ebele chose grave na moni ata mwana mwasi moko wana te ata maman moko te mais on est injustice parité ezate il faut bazo ba maman en principe parce que na moni ba grand tête na moni président Jean-Pierre Bemba Gombo on appelle ça respect makasi na moni président Martin Fayulu on peut appeler ça respect na moni premier ministre honoraire Adolphe Muzitu na respect ta kaepe makasi na moni lisusu vient ngai Moïse Katumbi Chapwe
oyo aza vraiment leader moko ya Katanga oyo kutu sans sa leadership neza ya koluka te na moni lisusu représentant ya INC na représentant ya IDPS baza reconstituer cash président Jean-Marc Kabunde 520 giga onde babengaka parce que ye aza yende gardien du temple mais na occupé lisusu batie lisusu bidongolo misu moko ya FCC comment na nani il faut le baba comment alors cette personne wana baza ko représenter totalité ya classe politique congolaise tendeko baza iti ce sont des grands leaders mais baza ko représenter totalité ya classe politique congolaise te voilà la raison pour laquelle au moni absence ya ba leader ebelé na journée ya lelo ou ezaki journée ya adoption ya ba point au kozala inscrit à l'ordre du jour ndeko nayoki ne ba téléspectateurs bayoki ndenge bo expliquer par rapport ya ba 6 elinge ça le malelo na Sénico ils a organisé par Yemoko Filido Mbongo pona na ba cadre mosus de concertation pona et bongo Italie réforme il y a une institution monene oyo organiser la biso maponami pour FDCP économie balé il y a nene nkulu et ya modeste bahati vrai FDC eza wapi bon ndeko journaliste pour nene nkulu pe alobi awa kala mingi te aomettre modeste bahati na justice bazokanga ye. Bon, ndeko yebi pona kosala plainte na justice, il faut d'abord kozala na qualité. So kozala na qualité te plainte ne kozala non recevable et non fondée. Makambo oyo etali AFDC a regroupement cher ya professeur Bahati Lukwebo. So na bandi kobeta maso na wato sala ata 10 heures du temps. Lisolo tenga na tunike boko mimi balé. Ndeko nene nkulu pe alobi kala mingi te azomettre bino en inquisition devant la justice. Ndeko journaliste na lobi boye. Naza na plus de 200 documents. Documents oyo eza notariés. Ba documents oyo yebani na institution ya mboka. Ba documents oyo yebani na ministère ya intérieur. Ba documents oyo yebani na journal officiel. Ba documents oyo yebani na CENI. Ba document oyebani na ba juridiction nyonso ya République démocratique du Congo. Ba document légal officiel. Oyezopesa pouvoir ya gestion et pas ya professeur Modeste Bahati Lukwebo. Depuis makambo oyebanda. Nasengaka débat contradictoire. Na bande ya ba usurpateur. Ngana benga bango bande ya ba usurpateur. Ya muyibi ya ndeko nene nkulu parce que yenda za muyibi ya politique ndeko lingala il faut to la clair encore yo za mungala te il faut to la clair a eza makamba ko za muswahili mundu ba mungala te il faut ko la clair muyibi ya ndeko nene nkulu na bandi na ye to tikala komona mutu te andima débat contradictoire na document à l'appui pièce contre pièce to tikali komona yango te. Alors je vais dire ceci. Pour na cause la partie ou regroupement autorisé à fonctionner en République démocratique du Congo, et ça na ministère moko kombo nango ministère ya intérieur. Yango nde eza na attribution ya ko autoriser partie soit regroupement et fonctionner. Bandeko wana obaza ko se prétendre regroupement cher professeur Bahati Lukwebo et comme pas miibi. Mais ndeko journaliste mais ba présenter bino ata document moko na pesi au devoir yebisa bango ba miyibi wana ba usurpateur à pouvoir yebisa bango toza na besoin ya débat contradictoire et nous allons démontrer pièce contre pièce. Non, moi je suis à la légalité mon frère. Moi ngana banga raté. Makamno sonzo baso ebisinga non, pouvez biso ke ndeko nene kula za muibi. Na yebisa ngo za muibi na pouvez bango. L'accès biso na l'accès bango parce que j'ai tous les documents et qui me donnent même pouvoir de plaider les causes légales et légitimes et officielles. Je vais conclure à dire ceci ndeko journaliste. Bino pe bapandisango il faut bozalaka quand même na mémoire moko ya histoire ya bien. Makambo oyo mbutu AFDC utu wapi. Mais ndeko boyebi yango. Tango ARC INADEF PDC MSR na ba parti mususu bandimaki batika ndeko Kabila.
parce que balobaki que tozo que ne ba élection to boy glissement avant 2016 baboya ki troisième penalty mais conséquences ezalaki nini ndenge ndeko Kabila ye moko andimaka abandaki kondimaki mbeko mboka ezala violé bomonaki baparti ezalaki dédoublé yo ndeko journaliste oyebi yango malamu ete MSR ezalaki parti ya président Pierre Lumbi Thérèse Mémoire paix à son âme mutu nyonso ayebaki yango otango azalaki conseil spécial à chef de l'état en matière de sécurité MSR ezalaki ya ye mais ntango alobi atika Kabila MSR ekomi ya mutu mosusu arc ezalaki ya Olivier Kamitata abia atika Kabila arc ekomi ya mutu mosusu PDC ezalaki ya Papa Endundu alobi atika Kabila PDC ekomi ya mutu mosusu mais ndeko Bruno Tshibala alongwe prison directement premier ministre ndeko Kabila a autorisé alobi kende ko de doubler IDPS nani abosani yango parce que il faut koyeba yango chef de l'état azali magistrat suprême bakoki ko condamner yo mais grâce présidentielle et bimisi yo na kati ya boloko azana dernier mot ya kolongola yo na kati ya comment je peux dire ya condamnation na yo wana aza magistrat suprême tango yo moko magistrat suprême oza kondima mibeko ya mboka ba violer yango c'est que ozo kondima ke mboka ekota na désordre wana ndeko Kabila nazoloba bien ndeko Kabila ndeko naza na balangue de boîte naza clair est-ce que oyokaka lelo yo ba désordre eza na kati ya mboka président Etienne Félix Tshisekedi akomi na pouvoir ameki nanu ko observer mais après une année ozomona changement non nazoloba makamba FDC papa nazoloba gestion ya mboka na niveau ya autorité suprême ya pays oyo aza chef de l'état nazopesa ba exemple parce que nazolinga na ramener un exemple au ministère intérieur à côté libino apesi bino document pourquoi il y a tendance à dédoubler AFDC à professeur Batil Kobo parce que tango Kabila azaki na gestion la partie politique est belé et dédouble ezalaki dédoublé grâce ou en faveur ya Kabila et puis Kabila andimaki yango alors comme tozalaki na FCC to tiki yango Kabila bengana bino atindi kaka batu oyo bazala na epa na biso oyo babengana bino na FCC pour créer désordre nde nalingi nayebisa yo ndeko journaliste FCC eza société de fait créée par une théorie d'apparence et dépourvue de toute personnalité juridique. FCC est un sujet de droités. FCC est une personnalité juridique. FCC est un statut légalisé. Bon, structure informelle, et puis sa injonction, et pas il y a chef, ou il y a légal, et puis sa injonction, na structure formelle. Tout le monde a une charte constitutive via FCC. Bala qui sa yo place ba communiquer, ceux qui membres moka FCC à s'opposer na ba décision au détournement regroupement na ba chasser. Exact? Aux décisions de l'autorité morale. Non, je ne parle pas. Écoutez, tokeneki élection poto sala ndeko toyokana. Tokeneki élection poto sala esclave ya mututé. Tokeneki élection poto senga mandat et pas peuple. Peuple pesi biso mandat. Tokene ko représenter ye, to défendre ye. Ndenge to mona kike ba président un parti politique ba pesa ki mandat pas autorité morale. Azala candidat na perchoir à Sénat. Bandi kwa FCC comme bazaki na agenda caché balinga ki yango te ndo monike toyokana kite. Donc makambo ya FCC ndeko vraiment je me réserve parce que za structure moko o eza na personnalité juridique te ki na koyoko sala yango débat de droit. Mais na pesi au devoir ezala bande kwa FCC bato a peu perdu. Oyo baza ba instigateur principal bazotinda nene kulu na bande na ye ba créer des autres na kata regroupement ya professeur Batil Kobo. Ba ya na document à l'appui ozo pesa pouvoir et pas ndeko nene kulu à agir au nom et pour le compte de la FDCA du professeur Modeste Batil Kobo. Et pour conclure, ministère de l'Intérieur ayant ses attributions azali régulateur ya ba parti politique batuniye na cour de cassation pesa biso ba document za na yango alobi non ba document na za na ngwawa yango ezo reconnaître professeur Batil Kobo comme seul et unique personnalité légale ya kuengager FDCA nene kula za déserteur ti azali muyibi ya politique il faut que ça la clair ndeko voilà pourquoi toyebisi bandeko
oyo bazali elongo na ndeko Nene Nkulu. Quand l'injustice devient une loi, la résistance devient un devoir. Toutes les juridictions du pays, les institutions du pays connaissent la légalité, la légitimité du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Mais comme Bango Baza Bateti, va continuer à utiliser Bensi Nabiso Awana Kinshasa. Nous promettons le pur. Mon frère, je n'ai pas de langue de bois. Nous promettons le pur. Et la justice va nous séparer parce que biso to sa ba victime moyiba yaka koyiba chaque jour nanda kuna biso. Batu baza sansa ko kanga bazali bazo kanga ite. Mais nakolingaka ayibinga biloko nyoso bakita saona tika na ngwa suko yiba yango. Mais c'est non 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 non, je vous ai mon frère écoutez. Ndeko naza muta mibeko ndeko yo kanga inano. Naza muta mibeko ko memanga na ba débat ya kanivo te. D'ailleurs, Nene Nkulu, Azana niveau nangati. C'est un médecin. Non, 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 moi je ne sais pas quel est médecin. Azana niveau nangati. Qu'est-ce que je vais dire? Je suis intellectuel. Je suis censé de m'incliner, d'être obéissant, d'être esclave aux lois du pays et à la constitution. Mais un intellectuel qui viole les lois du pays, vous l'appelez intellectuel, vous l'appelez excellence. Mais ça c'est craché sur la constitution, mon frère. Soyons sérieux. Nazoe bisabande kwa Nene Nkulu. Ba continuer qui tétites na bango. Mais pire yambalo oyo kokoma, je ne pense pas même la police ko maîtriser yango. Très bien, téléspectateurs. Parce que trop c'est trop. Non ndeko, tous à la série ndeko. Mibeko ya mboka ezali, makamnyo so eza clair. Eza clair ndeko, eza clair. Et là quoi koluka midi à 14h eza té. Très bien, téléspectateurs. Aussi déjà ndeko journaliste. Ndeko zela. Aussi oyoka déjà dépose à journaliste. Juridiction soit institution moko mboka et contester légitimité à professeur Bahati Lukwebo. N'a pas su aux questions aux journalistes au comme la réponse. Merci. Très bien, téléspectateurs, vous êtes partout dans le monde, vous nous suivez. Boyokinde des coordonnateurs, il y a artiste ndenge a commis monté par rapport à l'isolo na bisaki bino ke to kenda olukae. Poto ceux qui sont en émission na biso question oyo ba éditeur ba auditeur na biso baza partout dans tous les coins du monde ba tuni biso ba lobin de ko Bahati azoyoka na biso te azawapi akimi autorité morale na kati ya République démocratique du Congo. Oh, ndeko journaliste. Mais on sexy ngai. Professeur Bahati Lukwebo azoyoka na lisusu te akimi, ça veut dire quoi? Question na on comprendre ngote. Akimi azomona na lisusu te akoma kolobaka na ba radio mais figure na ebo e komona ebo ba mona lisusu te akimi autorité morale akimi c'est na Congo. Te ndeko eza lokuta professeur akende ki pona raison il y a état de santé na ye et puis na makamu na ye parce que papa na bat bamona kaeka kabo il faut bat baye bango ke si le là continue à publier hein kalami ta ça la publication na mususu hein atika pe gotang ça susté. Non ndeko il est professeur des universités atika gotang ça il est professeur des universités. Je dis bien le sénateur Modeste Bahati Lukwebo est professeur des universités. Ba qualité na yeso na bana kotanga na sala ta 5 heures du temps. Donc naza wana te pona ko bana koluka ko glorifier non. Na lobby akendeki ba soins médicaux libanda ya mboka. Oyo chambre haute ya parlement et yebi yango akendeki ba soins médicaux akendeki pe makambu na ye ya ba recherche na ye parce que mutu ya papa na il faut que vous pour comprendre yango hein. Donc ce papa là a une tête bien faite. Akendeki pona ba soins médicaux akendeki pona ba recherche scientifique na ye. Donc kalamingité akozonga na mboka akimité parce que mboka eza ya biso nyonso mutu moko ta okimisa mutu na mboka oyo ndeko mutu moko peta ko intimider mutu na mboka oyo mboka eza ya biso nyonso. Voilà. Dernier mot naza kosenga na ba organisateur ya forum électoral wana basali la sagesse na bango ya sans se lever ya responsabilité ya kosangisa bai mboka nyonso autour d'une table pour na kosolola masolo o etali mboka mais aussi et surtout
tenir compte de la force réelle où ils ont existé. Quand je parle de force réelle, partir dans le regroupement où ils ont représentant na Katia, chambre haute, chambre basse et puis l'assemblée délibérante. Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi des grands leaders où bazana peuple na simana bango bateni pe compte na bango ndetiba Papa Kyungwa Kumanza ndetiba Frank Diongo na ba leader politique mususu. Voilà. Très bien, téléspectateurs, nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission Nabicho Nande Koboyo qui a expliqué moi différents points tout par rapport à l'actualité politique dans la République démocratique du Congo. La Pessimbo est la diaspora mobimba bino bozena à San Francisco, na Belgique, Johannesburg. La Pessimbo bambote na ba soutien bo soutenir biso. Ceux qui nzambe azongite ngai na bino toza kaka na masolo tozoko ba kaka koba pona kopesa bino ba actualité ya République démocratique du Congo. On se retrouve tout juste après. Ma référence est Tivina Embelao, ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo 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 yo. Ma référence est Tivina Embelao. Yo. Ma référence, ma référence, ma référence TV. Référence oh, et ma référence oh. Il est ma référence au TV, ma référence au TV, ma référence au TV. Kenga malo fe kao ngoyao. Kenga malo fe kao ngali yanzana tambola samtade da we. Mbeti di tapeli poto. Ma référence TV, ma référence TV, ma référence TV. Bana mere, bangwasi babangi na munu, bandeko na ngai bankana. S'abonner massivement wapi. Bokota na YouTube wana obeta kaka ma référence TV. Tala zwali sapi na oyo kaka lisapi oyo mosusu te. Esika omoni bakomi s'abonner lisapi oyo kaka dobika bongo yo komi mbala moko abonné. Esili bongo te tala ngonga wana ya mokelekete. Ezali na mopanzi ya loboko na yo ya mobali kaka lisapi oyo dobika na ngonga wana dobika yango elakisi nini notification ya gag ya émission ya télé-réalité ya bafilme ekobanda koyela yo lokola litabisi. Ma référence TV, chaîne ya kitoko, ba théâtre ya kitoko, ba film ya kitoko, ba émission ya kitoko, ba télé-réalité ya kitoko. Ma référence TV, référence à ba mokili nyonso sika ba kutala ba théâtre. Ma référence TV, référence à ba gang. Ma référence TV, te okata ba ngolo mponje. Ma référence TV, te esimi ba ngoma safa. Ma référence TV, ekangi masolo. Te ma référence TV, na invité. Ma référence quand tu sois des information nyoso bagage nyoso ba théâtre nyoso ba film mo bimba na yo be émission ya pake na ma référence TV.